papa nanga pardon bosunga botika ngate pour la malobo papa wana lobi epesinga ko banga o nyosa simbi mbongo na ye o ya lia kiango na o apesa ki likanisi donc c'est que juste au sala nini to kufa alobi ke mbongo wana ya simbi saki yango mbongo wana lokole bungi o nyosa simba ki mbongo wana yepe azokende mbeka sacrifice wa siko ngapele ki na simba ki yango ya ndangai na kufa ya na kufa na ngai na kufa ya kayo mona kile ba papa teli mwasi na ngana to Pedro mwasi na ngazo la teli tiko tango na lakisi mbongo tengo la tekeza ngate Julia j'étais te poser la makamba boye. Cible numéro 1 c'était toi. Ba oyo nanu ba mona loboko na nzambe te yeba ete ngonga na bino ekoki pour vivre yango. Église ya Ozana eza déjà ouvert na kati ya Paris. Bato ba blocage ba yaki ba biki, bato ba maladie ba yaki ba biki, bato ya AVC ba biki, bato ba hémorroïde ba biki, autiste ba biki, bino moko botala ba témoignage. Alléluia bana nzambe ngai na yaki awa na veille passé. Après à Kosala AVC depuis novembre 2024. Nayaki na Cannes, na tambola na Cannes, mais l'air papa sambele lingai na trikan, kobima awa na simbaki sukante. Et puis des aki wana nazaki na kokai kotelema 2 minutes ezalakate. Kaka su na tele mon il faut na fanda. Mais ce que na komi kotambola na ko telema ta journée mon biba. La ko leza tele. Nzambe azamu makasi. D'amour qu'on a ça témoignage vivant. Amen. Nzambe asalele ko le kalsus. Amen. On se calme très fort pour la gloire. Alléluia bandeko na yebo tatola nzamba ozana po nzamba sema kama minene na bomo inanga na ndako nanga surtout na mwana nanga mukie na yaki na ba problème donc na yaki na rendez-vous sur rendez-vous. Ok, qui n'est pas orthophoniste, qui n'est pas psychomotricien, qui n'est pas pédopsychiatre, n'a pas solution. Tant on a un qui témoigne à Maman Thérèse, n'a pas Maman Thérèse. Après, on a un papa Moïse, n'a pas été mais comment à un aéroport à rappeler n'a pas eu bandanga suivi na téléphone. Si tant ayaki na Bretigny, na même qui bana, ayaki na Saint-Denis, a pas ayaki na 3e fois, na même qui bana, maman mwana malobe fungwami et fungwami a commis bilingue. Azala ba même lingala na français mais lingala ndi muteleki. Au moins la moi la 4 ans au Sengo, dini osala nga semoul. Donc na komisi nzambe parce que ba suivi nyonso wana ba pédo machin, ba pédo psychologue, ba pédo ezako coûter ça coûte trop cher. Et puis il fallait qu'il ndenge ezaki ande ba suivre, il fallait qu'il ba poser diagnostic. Siko ba commencer à ping pong. So na kei pas ya psychiatre na bike ba lobi nga ba tinzinga po poser diagnostic sur moi na to ba finalement c'est quoi le problème. Au moins là non, kende pas ya psychomotricienne. Ba komo tinda tinanga bo ba zo ko kasute ba bisu likamba sala te. Po o ba sala eza su yango te donc ba zo mo asunde ba poser diagnostic ya sute. Qui va poser diagnostic na bango ya autisme mais sikoyo tellement que moi na akomi conscient akomo yeba makambo nyonso po na zeki même ko banga na bi même l'école ba yipsenga déjà bi soki ana azongeli biso na couche to zoité donc moi na komi propre donc incroyable donc makambo nyonso et ça accéléré na niveau moko gamba La directive ya église kati na Paris ya Ozana contacter Maman Thérèse matondo boya ebele bosambela katango ebele bobika kate ngonga na bino ekoki bobika église ya Ozana ezali terminus esika mwana na mwana moto na moto abikaka chaque dimanche après culte tozali na ba délivrance tolandelaka moto na moto moko na moko na ba suivi boya ebele église eza ouvert na kati ya Paris tozozela bino na moto. Tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini kona to se yo ko ni.
chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote ndeko balandi balanda biso na kati ya notre chaîne chez Bisso Télévision na émission malamu émission ya Bravo Jésus. C'est une émission trop spirituelle, il y a une émission trop caractère, une émission beaucoup sociale. On va pas se retrouver dans quatre émissions. Traité sumasi ya pambla bandeko nyonso. Oyo vraiment bazakana à chaque fois ce qui est émission na biso yé à partager avec les solo, à inviter les battre yango ba makaba laikaka et puis ba partager. Merci la bandeko nyonso, boza partout dans le monde nature bolingaka. Biso bolanaka pe biso partager pe pour na biso. En tout cas merci nzamba la pambla bino. Merci une équipe technique Mobimba oyo bazali pour que lumière to pe image eko mele parvenir na ndako na yo. Merci na ba cameraman na biso nyonso. Merci na Israël Monzo, merci na j'espère que ça merci aussi na Milambo nzamba pambola yo, merci na Mwanza naturel Mwanza nzamba mona pambola yo, et puis dans notre DT de Monsolo Elias notre cordon, et puis encore une fois dans notre DG Chikimukadi. Maman oui, tu vas continuer ma retraite naïe, mais d'ici là, tu vas naïe, ça me l'a pas mon labino. Vraiment ébélé. Mais avec que c'est un peu moins de temps ébélé que vous avez place pour le mambo. Il y a qu'au prier, chaque jeudi, chaque dimanche. Soit, je crois qu'à la minute déjà, tu as pip des obanda, et puis l'endroit peut qu'à la minute des omonana, qui nous a là, à pas moli bandeko, à pas moli bandeko nyonso. En tout cas, merci encore une fois à notre assistance Lelo. J'ai beaucoup aimé, dans la parfaite bienvenue mon Kobo, toute la famille mon Kobo Nyonso, que l'Éternel vous bénisse beaucoup, ministre, mon maman, la famille, maman, tout le monde, papa, Lévi, tout, mais sinon, un mot est belé. Je crois, il y a un problème. Toujours des problèmes, où ici la raté, dans Bravo Jésus. J'ai une dame, Rotozane Awa, elle a un problème, elle a rendu biso, à la place à Okimelate, elle avait fait ça exprès. Elle croyait qu'il y ça les malades, mais ils ont mis la ninga mabe. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a dit? Comment on a maman Julia? Maman Julia. Vous allez bien? Nous allons un peu bien. Vous allez un peu moins bien. Tu as compris maman Julia? Oui, papa. Tout sambeli. Zambe ya makoki na nyoso, tu peux chaud merci. Tout ce qui m'a na solo beaucoup na yo. Vous allez mettre et diriger biso na comment on a soumasia par la foi de Tobi. Amen. Amen. Oui, maman Julia. Papa. Problème ni nikas. Ah, papa. Mes ans ya grave, vraiment grave penza. Donc nanzimete pour moi comme la peu grave boy. Déjà moi tout le monde en lokola les aventures mais et comme on attend comme en réalité comme ya solo. Problème naza nango mix sur mobile nangai. Na wutu ko sala erreur moko eza grave o na ba vie na ko linga su ko sala ngota mokolo moko. Na sala ka ba faire moko na mobile nanga to bimaka to déplacer to kenda ba voyage. En tout cas, vraiment, moi un peu bien. Même les libota nanga, bandeko nanga, na sunga bon, na o na koka nanga, on na pas mobile nanga. Mais les choses graves, où épée singa passe, mi on a mis yo kapé ma, on a mis les na motema. Mobile nanga, ndeko nanga, pardon, a belisaki moi sinae vraiment avec na cas opération. Mais dès qu'il dit que ceux qui a poussé ni pembeni nanga, to pembeni mobile nanga, a komona malamu pe sengwelanda kaye, a meke ko approcher mobile nanga. Des cahiers qui me belle en sécurité en tout cas beau fimicolo dans son cocaté tala ah solo ne keta que me balle bon tant aki nga pela tande connaît ameko soulever moi ni l'on pas nanga et ça lenga peut passer bon na par curiosité na za mo sanda ko mo sali balanga na bongisa kanga na kombola kanga na sala nyo surtout mbala nga bitlanga lisolo mbongo te ngai monde kana bongisa kandaku na komona mbongo wana ndesaleke na zwimbongo wana na ke na pesi ko fanga na ngapo esungaye po na makambo ya opération ya madame na ye na mpesi akei pe tant pas komi kuna basali moi sinengo po opération ah papa nazo kana passe na mutema nazo kongona somo na mawa to na pesi mbongo wana ke na hôpital bake basali moi opération au place à l'envie moi ça moi seni akufi malgré basala opération malgré que basala qui est vraiment en tout cas et les cas qui n'ont pas bien mais subitement kaboué akufi lisusu tant akufi en tout cas et ça linga passe ya passe avec le temps na ko vanda na yo ka mobile na ngazo tunanga soki na mona ki na mozui na monika zo saba akota abima akoti abimi akoti abimi
nazo ba peta zo luka nini abetlanga pe lisolo moko te donc na moni ka zo kota bimia kota binga pe na ba mawana ngaka ya susane de konali ka ba komi nango na vana ko supporter te na benga bi papa ye nazo mona zo kota zo bima problème ngweza nini avandi pendant 30 minutes avec sangabi nazo luka mbongo moko na tsaki na ndako awa malgré tout na bete ko lisolo te na tsaki na mbongo na ndako mbongo wana ezo mona na te donc il na habité dans ça ndenge nini ngati papa ozaki na mbongo na ndako betelenga lisolo te pona nini mais tandis que na yebi ke mbongo wana nga masaki nini na nazwi yango directement kanisa nga ezonga ka na mbongo o nga nazwi se ko mbela ngo sani aoluka et si c'est nga mayele na komi nga mo pe susu na komi na kota na bima nazo mona ba donc ba façon te na koki ba ko sisa na malikambo ya mbongo ngo a kota bimi après avoir 2 jours après na ko mona mupaya moko ayeko ya na ndako ngana za kina chambre baba va na salon bazo solo la kaka si GP ya mbongo mobile na ngazo déclarer pas mobile wana ki pas tonton wana ki mbongo ezalaki dans zalaki lango mais muto azwa en tout cas yezoye banate nazo bati na zimbongo wana tonton bi muto zo mbongo epana yo na ndako na ndenge ni ekende wapi tandis que yo fanda kaka na mwasi na yo to na nani na ko zo apena mbongo iba bitemos na ngapela nzimi pena makambo wana te po asala rango peti si tonton na ekoloba baseli mo ba débat ka ndeza ka liso ko papa makome na kanda makasi tonga zo sala bonga iskana zalaki na bakaka nzambe pour minute ekomelinga mona ndi ko milele na sunga moko après avoir papa wana oyo esalinga pasi jusqu'à nga pena pasi so motema na ngati sikoyo alobi na mbali na nga clair malgré tout mbongo wana ebungi ye azana problème te mais mutu ezwi mbongo na ye c'est que azala sacrifice na ye pona mbongo wana papa na ngai siko na mimona ke ngamu na zwa kyango ngamu na zwa kimbongo wana na yo na mona kimika ke pana bino ya yana ngai na benga mobile na obengela ngai na biseka vérité ke ngamu na zwa kimbongo na papa na nga pardon bosunga ngai papa na nga pardon bosunga botika ngate pona malobo papa wana lobi epesinga ko banga pona mbongo wana lobi boye o nyosa simbi mbongo na ye o ya lia kyango na o ya pesa ki likanisi donc c'est que Dieu se sala nini to kufa le kola ngai pe na simbaki na pesa ki grand frère pas simbaki a traiter moi sina pe moi sina kufi c'est grand frère na nga pas ko kufa nga pe na ko kufa tu mbele na nga pas ko kufa pona moni ke ngande muna bimi papa na ko kate mbongo na vous avez combien il a qui $6,000 papa mbongo wana $6,000 papa na ngai yo zwa ki to yibaki papa na zwa ki na mona kana ndako yaka ki moyibi na lo bandenge nini kasi po lo wasimba ki ngati ba pesa ki ngati nga na moni na zwi papa donc ma muto la bagi bongo abi muto ya zwaki na muto ayibi na muto azwaki na muto asaleli na muto basaleli bango so sacrifice papa bango nyoso ça dit ngolo baki moi sa grand frère kufi na mbongo wana papa kufa po kufa na pela kufa papa la ngai za pate bosunga nga pa odo za basala nze bosunga nga na okoki ko samba ina kata ndako te papa na kokite na moni bandelite na moni bandelite papa na moni te bosunga nga to net ça na éviter na condamner na nini parce que na éviter le koni to sala parce que pourquoi bino tango mona mbongo pona ngino to na mbai na yote pona ngira omoni trop famille bana basi le belé ma bala kufa parce que ni trop famille na mingi ye c'est sa famille donc famille na ene wona mona tele mais famille mobali a hôtel matin yangwana ka papa yangwana ka uzolo ba vraiment yangwana ka papa la ngai merci beaucoup maman merci beaucoup bana wala ni je n'ai pas de question na retourner parce que elle a déjà tout avoué na retourner ni et il y a pas conseil pour la bande ko moga basi bo tala ngandi ko moga mo so tala ngai ils ont passé au couple oyo so bolingani okutani na mwasi trop famille na ye ni kama famille na inde ya tele me ya mingi okutepe na famille o mobali pas trop famille na ye ça crée toujours des problèmes na bisa batolo ko moko na bisa rabatu mobali so rabali mwasi mwasa bali ko appartenir na kati ya famille ya mobali même en temps na cadre ya fiançailles mais au moment na mwasi mwasa trop mingi famille na ye so mingi kambo ya famille na mo na tele ali ya défendre la famille mais famille ça mabe on m'a famille mais hier famille na hier famille ezaka malamu famille mobile ezaka mabe ye pe mobile pe ma famille ezaka malamu famille mo sera mabe non vous voyez maintenant tant qu'on continue bon na kati ya ndako avant de prendre ça une femme même si c'est ta maison tu dois toujours demander alors papa mbongo yo nango eza nini ye pe mobile tant qu'on pe na mbongo le bomba ye sa moi si na yo mbongo eza ngate mbongo eza ya bato au moins quand il y a la confiance
Mon âme t'obimisa mbongo akobisa moto. Mais aussi mbongo tchena kati anda moi ça éviter. Moi ça va être peut-être mbongo bombi. Et puis parce que vous voyez mon bala na poche, mon bala na 4 5 poches. Bala na poche mon côté. Hein? Et bah na ko mona lelo yo mona ko beba. C'est là que les moi si moi ça va ça la projet. Ah oui, la Moïse ça mobile qui papa tala mbongo yango tout ça bobé. Mais lelo comment moi ça projet na bande konaye. Mais mbongo mobile nde yazo golia c'est na mbongo mobile. Mobile na pesa, mobile pesa. Mais mbongo ya moi si emona n'est pas mobilité. T'as le mot comme mimi. Bon, moi, il passe comme mimi. Toi, dans la sport publicité, c'est moi, tous ensemble. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na tango oyo komi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na zambe moko mpona kopense na orphelinat Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci Bande Balandi. Je crois que tout le monde dans la sport publicitaire na biso ya orphelinat Bravo Jésus. Oyo tozali na Viaza 27A précisément la commune à Matete référence ya banunu sur ce titre. Tozala bosenga na yo ndeko nanga. Donc la bosenga no vraiment o le kawana. Isa vraiment mbela on a ko sala pa bande ko nyonso batonite malamu. Nazo senga na yo oya o le kawana nzambo za vraiment ko pa mbola yo makasi. Ba maman. Je crois que 18 ans ko tu bengi grand frère na yo. Tu bengi grand frère na yo non. Il faut expliquer. Na meki mobile na yo, il sonna yambiki na bengi grand frère na yo. Mais pas singa deux numéros. Grand frère na mobile na non. Oui ça bangote. Mais mobile non na bengi il sonné na zo ya matiao. Tu bengi te mon grand frère Yaz ayembango. Ayakaka, OK. Merci beaucoup. Beaucoup de sabiso ne kumbali on a rapidement. Beaucoup de sabiso Bonjour. Julia. Papa. Problème. Oh ça non aussi c'est normal. Papa nangai. Papa nangai. Oh. Yako pana ba caméra sala bino ya minduki. Ah mama be ni ambango yango. Papa. Papa nangai. Mais non. Tala na ngai neto so na yo. Oza ko s'agiter ni. Eza minduki. Non, la caméra est à la raté. Le maman belle n'a pas un papa, qui t'a un bon on a c'est. Yaka. Fanda. Fanda nano. Nini? Oui, raté l'accident. Oui, na moi na raté na mona au toki à niveau au sakanate. Mana. Merci. Ah, OK. Ozolenga bwenini pour un accident hein? Un accident de bon homme. Oh vraiment limbisa papa limbisa non limbisa kitsa motema Julia Mutabeti asali yo pour ya pour la coupe moto za nango awa hein za kimia tu le copte non fona eba copte ya moi ça nini kasi yango kasi yango na zeli okopa biko le fana kana ndaku bona boya yango zeli okopa awa ah je sais ba caméra boya yango ke bo kesele lote yo su kopa
Est-ce que moi copie ya mambo caméra? Hein? Tu as un contrat quoi pour la bandule man. Contrat moza pour nous bêta chaque samedi. Chaque samedi, contrat moza ya moi bêta ce qui est mbaka. Dernièrement moi to benyo mbang pour ya pour tout signer contrat à chaque vendredi bêta non dule. Ah est-ce que c'est ma bé? Mais n'enga bengali ngango ya ngota. Est-ce que c'est ma bé? Ça va. Yo a star. Yo a star mketo sa mnene ba bisinga mukangi changu wana niveau sana te. Ça va. Hein? Pour Nandula en tout cas c'est bon. Yana lobiti. Babia na changu wana mukangi masolo donc yonde leader à niveau ya osana. Pour en tout cas c'est bon. Ah. Mais ndula ngo kene ça va. Maga producteur en boulot. Yango kaka nezo pesa so passe pe na ne marasa. Obetara nzembo obetara yo moko compositeur interpréteur banzembo so ba. Na composer ka pe na composer ka bientôt kutu fana ngesa marketing mo bona boma ba ben ici ba décembre funa zako. Faut que on a boma. Mais ça va non? Ah ça samba. Moi dit fa 20 fois ils au côté ya kuluka pasi seulement pasi. Ah. OK. Bon, Maman Julia Azan Kamonga Solanayo. Oui. Après Maman Ndoule. Mais après Maman Panga Solanayo. Azan a besoin yo kayango. Malgré Azan petite sonayo. Azan a besoin yo kango. Mais Maman ça va na boy kaka brisque boy ça la kati. Comme dans l'idée, oui, non, yo olingami King Esther. Eh? Na King. Yo King, eh? Yo non. Hein? Ça va. Yo kai? No problème. Ah, ok. Yo kan anglais, no problème. Mais je anglais pas né. Ba Julia. Gafono yo. Ya journée. J'espère que vous avez allé qui yo. Oui, que vous avez boti biso pe soka biso mi balé. On sait que passe no pesa passe nanga. Passe nanga pesa passe na yo. Ya, est-ce que ko linganga pe un jour na difficulté mo comme ya makasi? Jamais. Ah. Ya. Ya solo vraiment. Jamais. Et ça nanga passe. Que yo tout un problème ya madame na yo. Akufi na ka opération ou eleka ki malamu. Sikoyo. Est-ce que la problème est grave? Problème est grave pour nanga. Na moi qui na côté. Mais les gens na bomba na ko quitter. So ko ndeni ko to ko basala nzambe. Pour na ibisa bango. Pour na sala ka à l'aise, na sala kine ya nanga. Ese ka fona ibso vérité. Na aleki na yo. Na aleki no ya. Kozanga nga pe ezaka pasi. Nga pe kozanga yo ezaka pasi. Ya yo kanga siko na ibisa. Naza problème na dengeli yo. Na ndako mbongo moko ezalaki na ndako. J'espère mbongo na pesa ki yo en bref na loba. Mbongo na pesa ki yo lero mwasi na yo abelaki. Or ezalaki mbongo ya mobali na nga. Mobali na nga mbongo na ezalaki pe ya yete basimbisaki ye. Donc aussi ça basimbisaki mbongo wana. Mbongo ngo pe nzoka ezalaki na mbongo kaka. Nga na monene nga ka mbongo. Na mweke ndeko na nga ko souffrir te. Ndeko na nga ko za na problème te. Ndeko na nga ko za pe problème makasi te. Na baki na sunga ndeko na nga d'habitude lokwa na sala kaka na misana. Na zoki mbongo wana ndomo na pesa ki. Ok mbongo wana eza mbongo wana a Charlie basimbisa yango ko simbisa. Eza pia yete ya patron na ye. Mbongo ngo ya bien te. Na fanda ka na ndako boye na chambre na bongo sa chambre. Kamada pa chambre pas toi pa chambre aye ba solo. Na tellement attention ke lisolo bango. Le oki kaka papa na zoloba na décision. Alobi ke mbongo wana ya simbisa ki yango. Mbongo wana lokole bungi. Oyo nso simba ki mbongo wana. O aparticipaki. O apesa ki likanisi. Yepe azokende mbeka sacrifice na mbongo wana. Okay, lili. Isi ya. Siko ngapele ki na simba ki yango ya ndangai.
ngapeleki nuna simba kyango yana ngai ta pasi sala nga motema yana ngai Notre part sur Hollande bien na ozokende. Na okufa yana nga na okufa na ngai nga na okufa ya na okufa na nga bonga baso Wana koma na nivo na ndenge nitira nivo wana. na yeba kila ngate yana na yeba kila Na okufa. kaya ngomona kile bapa Tell moi si na ngata to Pedro moi si na ngazo la tell. S'il vous plaît, non, non, papa. Ça demande pas. Papa, Zana. Non. Zana la Kenya. Zana la Kenya. Pas jusque là. Non, c'est là. Zana Kenya. Zana Kenya. Zana Kenya. Maman, maman. On a la solution. On va la conclure. Fanda, maman. Fanda, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Papa. Papa nangai. Hayo kayo. Ngoza na kimesi. Zana kimya. Ngoza na kimya. Koleleza na solution. kukate papa na mwana okapasi papa enda kufa. Beaucoup de la maille, on va ici, on a ça comme ça. Beaucoup de la rapidement. Parce que ça comme s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce la kimia, vous avez la kimia. On a ici la comprendre déjà presque le sous ça mon on est vous avez la kimia. Beaucoup de la maille rapidement. Beaucoup de la maille. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Oh, Julien. Mais quoi? Non, non, non. Papa. Hein? Je crois que tu as au Lucayo. Oh, mais quel problème? Non, madame, mais tout ça, il y a un peu et puis, oh, bon frère, nana. C'est là, papa. Nous sommes te bénir, pour te bénir. Hein? Mais Julien. Il y a un peu de fan. Oh, Fano est là. Mais quoi? Fano, parce que Fano a envoyé ça pour Fano. Fano. Oh, je crois que c'est fan. Julien. Mais Charles. Mais tu sais que nous avons un non? Est-ce que tu as un problème? Vous avez un comme ça? Non, 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 non. Mais quoi? Tu l'as nommé tout moko, tu l'as moqué pour moko, vous avez signé le côté, et n'a pas de place à vous, n'a pas fait vos oreilles. Problème? Bon frère, on va expliquer là. Julien. Il y a tout à expliquer, mais tu as expliquer. Il faut choisir sous thé. Mais Julien, quel problème on peut expliquer là? Oh, les années, papa, là, les années vraiment. Ça qui m'a cassé expliquer. Oh, tu vas expliquer en plein air. C'est là, non, papa. Ah, voilà, tout ça va ça ensemble, ok? Il y a pas il y a spirituel. Il y a un moment qui est pas la mission émission. Il y a un épée pour tout le solution. Je crois c'est quelque chose où on a la vie sur place mon outil. Il y a autre chose qui bon pose à la parce que il y a des problèmes dans la famille Nabino. Mais l'objet confie vous l'éternel vous sera fermé à ce que le prophète vous récite. Récite dans le par rapport à la prophète. Zora yena wa pourquoi yena wa. Voilà. Pasteur nous autres la paix ni kamolanga tenga pe naza mosala dans le konayo. OK. Et dans l'église dans Kadraka. OK. Et chacun va foyer nanga et ça l'exposer mais pour nanga pesa oyebi. Il va mala monter pour nanga. Mais ça peut bien peut-être parce que aux hommes mosala ensemble mais moi je ne disconviens pas. Mais bilobi que nous devons soutenir les uns les autres. Qui est les faibles. Bah fort va soutenir la faible. Peut-être pour la faiblesse moi yo éviter. Et vous avez pas l'église pour yo éviter parce que toi aussi tu pries. En tant qu'un homme de Dieu, pourquoi ma cabozo dit qu'à la carte de sa famille n'a pas mis à la tuer. Selon yo bon, d'accord, ça concerne ensemble. Quelles sont les visions dans par rapport à mon monde bon ba rôle là boy. Dans ma pression. Pour le matin c'est l'autre côté, pas pour le matin. Ou là la pour la mukaka penza pression l'autre côté. Pour le moment c'est l'autre côté. Mais ça ma kambo tamba tali sakanga. Ayebi moi c'est na to mumeli na ayebi. Pas de problème. Parce que tant que ya ba bilobi, bilobi sur la cacher ça par rapport à battre mosusu. On peut dire, dans la république, dans la minorité, mais tout ce monde il est très important. Nous avons celle qui est yoga à la zambon. Quel problème, papa? Voilà. Tu n'as pas de question, non? Julien. Papa. Dis-moi, quel problème? Pas Charles. On a un loba kaka. On a un loba la bombe, on a un loba.
Oui, dis-moi. Je t'écoute. Oui, bimbongo banda oluka na ndako. J'espère qu'on oluka mbongo na ndako. Ata ko betelenga lisolo te. Ata betelenga lisolo te. Par curiosité na ngana yuka kinde. Mbongo wana ngam nazwaki yango papa. Julia. Papa Malembe. Toza Malembe nanu. Malembe. Mbongo wana ngam nazwaki. Malembe papa na ngayo kanga nanu. Mbongo wana ngam nazwaki yango. Et osala kini nango? Nazwaki mbongo wana ta oya gérance mwasi na ye akomaki na ka opération. Mayele sukaki. Na mona ngelo osu na osala te. De mona nazwaki mbongo wana apesaki ya gérance. Oh! Bozo solo la. Likamba mbongo wana na patron na kati ya ndako. Ngai na yoka ki maloba patron na oya lobaki. Ozana oyebi yango très bien. Oyebi yango très bien. O patron na lobi clair. Lokola mbongo wana ebungi promesa te. Ko futa pete mais ono so simbi mbongo na ye. Mbongo wana azala nani? Azala nani? Kombo ne kusala nini? Sacrifice. Sacrifice. Eh, attendez d'abord. Papa, attends d'abord. Oyebi oyo bosalinga na famille na bino te. Julia. Et là qu'on est la famille la bino c'est bisanga baza dans les besoins na sango na PCOT. So senganga nini que papa ou maman ou grand frère a un problème na PCT. Et donc ya cheta soleil na yo. Donc yo bakini ko sene lo côté ayako yibisa pe ngai. Donc on appelle la moni mbongo na ndako na moi ke moi sende ko nanga ko kufa te papa na comprendre ngesika wana yo. Julia. Nani ashira ndako wana? Soki naza na mbongo na ashira kango. Na sala ki mabe pour moi d'abord. Soki naza na mbongo na ndako na pesa yango nani? Ngai. Siko tango na lakisi mbongo te ngola tekeza ya ngate. Uko comprendre te? Sina bombela likambo. Ngasi na bombela likambo. Même ngamo ko na ta gérer pa na yo. Julia, je t'aime te poser la makamba boye. Bon frère, attends d'abord. Donc yonde mouté intoxiqué petite sœur na yo parce que ngana ebeli jina na moyi bitin, soit ko zo mbongo ya batanda ka pesa yo et puis ozo ko intimider ngana nani. Hein? Ah, mais neba kite na ba. Bema na mona eka mbongo. Parce que benga nga moyi. Ezeki na pas kite na ko ba na fama moyi. Et même le ki moyi bitin quoi? Non, leki na ngai barata. Julia likamone ne boy. Chérie nanga pardon papa na ngai pardon. Et là, il y a un tout, il y a un équipe à celle ensemble. On a maloba, on a travaillé, on a yé nanga. Il y a un localité, au téléma, on a moukana, tout le quoi, et posez que papa est l'autre côté. Il y a un papa, il y a un vraiment. Papa n'a rien, il y a un vraiment, il y a un vraiment. Il y a un papa, c'est là, on coufa. Papa, on a coufa. Julia n'a pas été s'il vous plaît, il y a Yoloba. Papa. Ah non, 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 non. Je crois que Yo nous allons mettre en ordre. Pourquoi? S'il vous plaît, papa. Sur ce bon, on a dit pourquoi patron a pensé qu'il y a un bon. Là, on a très bien. Patron a pensé qu'il y a un bon, on a dit qu'il y a un pour les calculs à sacrifice. Il y a un épisode qui yo, quand on a pensé qu'il y a un bon, on a bon bango, on a dit on va sur la banque, n'est-ce pas? Oui. Aboya qui au na banki. Aboya qui a eu na tango na ndaka. Pourquoi pas au na na air nyosa ko sepela. Nyosa sepela. Zaki et logo Zaki coup bien préparé, bien ciblé. C'était toi nous avons sacrifice. Eh ben souka na mosuki yote moi si na yo tanga utiliser moi ko leka. Ya mo tango ya zui mbongo wana yo betele ni solo te parce que patron pas ba ke mbongo nezaka entre bino mi balé mutu musuté. Mais pas wa ko ya na mbongo ça moi si na yo. Oui, ça moi si na yo. Mais pourquoi on a pas comme ça un thème kilo au bon malikam? C'est un Jésus qui va bien engager qui zengi. Cible numéro 1, c'était toi. So Zaki yote et n'y est pas mon scénario. Il y a mon bon autant mon scénario pesi va que coopérer. Donc bon on me permettre opérer à Koufi, on me permettre ba kunja moi si bon on me permettre à ça m'amener soit day. Les Zaki le Zaki de s'il vous plaît, papa, attends d'abord. S'il vous plaît, Fanda, papa. Fanda. L'homme de Dieu. Oui. Donc, bon, on n'a pas toi, ça qui n'ango, aïba qui n'a pas utilisé. Ce que tu as en côté, moi, je n'ai utilisé. Vous avez bien calculé. Bon, à cercle, il faut tawana. Bon, à banganou, sur tawana. Ça dit, voilà, bon, il finira, il y a matanga. Donc, na, kukufa na, yo, mo, kufa, yo, mo, brisque. Donc, c'était ça. Ceux qui utilisent ont été sur moi, sinon, il y a idem. Il y a mon bon, on a sacrifice numéro 1.
Des moutons payés. Zali Moissi, il y a notre frère. Voici la masse, voici la maille. Non. Oui, j'ai compris maintenant. La dernière, t'es comme même le bon de la peau qu'on a fait, il y a quand la chambre de bon de la papa, bon de la prière. Ou comme on vend de la caca série, ou comme il fatigué la prière, on peut déjà que ça là qui est comme fond là qui porte mon quelque part. Non, non, papa. Si réellement il y a papa, parce qu'il y a même bon, on a un mot, ils vont côté. Même bon, on a un mot, mais vu aussi dans la canalisation, va distraire le pays. Bon, on a besoin qu'il y en a. Il y en a. Patron, Cassité, à distraire. Parce que place, selon le programme Basalaki, place où il faut comment, parce que il ne faut remplacer son éviter. Il fallait y remplacer la kitchen, donc ça que jalousie, parce que après ça on bon à jeter des mais il a perdu mon salaire pour un bon voilà. Mais on parle de ça que passe avec un bité yo ba obenga yo. Il ne faut remplacer, il faut savoir pour ça organiser les prises. Il fallait qu'il fallait puisque pour qu'il va remplacer la kitchen et ça a été mon à cause de la kitchen. Dieu le bominga maman. Dieu la bomioté. Dieu la bomioté. Mais mon toit n'a pas qui m'a l'amour qui va faire finir mon malade pour il y a un lobby parce que il n'y a pas de télé. Il y a un copie, il y a un saut clair. Mon toit coupe à awa azate. Parce que sacrifice déjà, mon que sacrifice c'est moi sinaï. Zambi nangai. Ah c'est bien. Le lama sinaï. Madame Malani. Vous voyez comment les choses ont évolué. Bon, on a dit bien ciblé parce que papa n'a plus il faudra remplacer patron à la place ouana. Le temps où Basala qui réunion comme moi frère il m'a dit là je bon on travailler pour que et donc $6,000 qui finira il a eu. Donc nous sommes hors aussi mango il y en a aucun d'abord ce ça y était moi si naïe. Et qu'est-ce que tu as fait? Grand frère, tant que c'est un bongo, moi si à Jumbo le monde, moi ça va voir liwa que ça mon frère. Nana tia bande ko belé. Bon on se mbongo ko liate, on se mbongo ko yibata. Quand faisons condamner, pourquoi pour grand frère tel a toujours petite sur. Dans la vie, il faut être courageux. Faut pas la poche à boutoté. Vous voyez maintenant, il comme combien de on va prier, mais papa a sali les camboul. Ah, yo kasama obila liboma. Pays pour remplacer place. Amen, papa. Tika Yesu Masia pour la biso. Amen. Chez Bissau Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissau Télévision, la chaîne qui vous ressemble.